te jaloux Bouchamboué. G-Star Music. Why not me, mumu Ugati maneno mbote na bino so balandi ya couleur des stars. Émission na bino ngoyo couleur des stars ibandi. Wapi o izomi na kati ya chaîne Maël TV. Maël TV eza chaîne o ememela kabino ba actualité ya bien, ba information kitoko, ba actualité en temps réel. Biso auto beta rapenza makambo ozo sala mandela kilelo. Donc votre humble serviteur est là, FB Choco Cloche Kano, autrement appelé les camélons de la presse congolaise. Nana Sengo Mingi, il y a pour présenter bino analyse ya mokolo lelo na kati émission couleur des stars. Oyo wapi tozo beta lisolo ya papa la biso ale mabaya o akufela ki mwasi na ye. Je pense que boyebi déjà que papa la biso a déjà prouvé azam moko ya artiste o asala ka fierté ya art congolais na kati ya groupe Simba oyo ezo kambama et pas ya papa la biso Elombe Sukari yenda zali président ya groupe Simba. Alors na kati ya analyse lelo tozo beta lisolo par rapport ya matanga ndenge papa na biso ale mabaya akufeli mwasi eza pena soni mingi bandeko nanga. En tout cas na senga bandeko to meka penza ko changer na lobela beaucoup plus d'artistes et comédiens. Lelo oyo papa la biso ale mabaya akufeli mwasi. Oui, mwasi na belaki ebele boyebi belaki mais ndeto baraki nzambe ne mtapesa ka yepe mutazwiye. Mais pourquoi bino artiste comédien mutira bino akufeli mwasi? Mais comme il se met sur ce trouble, topé désordre. Pourquoi tout ça? Matanga ku note bimi. Non pété bakundi. Mais désordre et salami. Siko sango e kende nenga malamu te mabe. Bande ko la biso artiste comédien. Bible bito lela bato bazo lela. To sepela bato ba sepela. Nous partageons la douleur avec notre papa, votre confrère. Papa Alain Mabaya. Akufeli mwasi na ye. Vous êtes là pour le consoler. Mais chose étonnante, tout le monde a sur YouTube. Nous attendons à kombo la binoté pour la bonne scandaliser bino. Mais bino mo bobiyebi. Artiste comédien, vous sali trouble matin à papa Alain. Pourquoi j'ai un comportement boui? Papa Alain aza mutoyo a sa fierté à art congolais. Aza papa oyo azo refléter image bien, aza éducateur ya masse. Alors toi boy ko lela na ye. C'est pas dit que Boro lela désordre. Un artiste. Après tout le barak était un musicien profane, un musicien chrétien, on peut pas aller boye non. Parce que bino mo peut comédien. O akufili. Azana moko katina binoti. Si on habite famille à papa Alain, on traiter bino ba comédien ba nani. C'est que ba comédien boza ba bobo ce qu'ils appellent terme boza ba mal éduqué ou comment. Or un artiste comédien a monté éduquer masse. Ils ont éduqué toute une population. Total rabinoti. Total ba misala o bino ba artiste bo sala partout dans le monde. Bozo obimisa image ya Congo libanda bo tekango à travers art na bino bo sala. To moni ba image circuler na YouTube. Ils ont vraiment soni makasi. Ce que tu refléter image ni libanda Congo. Autre c'est que na YouTube total mara partout, nous sommes suivis partout dans le monde. Na Asie, na Océanie, na Europe, na Amérique ainsi qu'en Afrique. Batala biso na YouTube, na internet. Ce qu'on répète ça, papa la biso allait, ils ont bafoué. Non, Tomé Kako Bongisa, peuple congolais. Changeons les mentalités. Oui, na monaki message circulé qui avant que tout maman la biso akufa moi sa papa biso allait. Ils étaient artistes bilba qui n'a ko rendre visite. Na tanga ba kombote na loba. Ba leur rendre visite batala qui coup de chapeau et senga pena bien makasi. Mais tant ou siko maman kufi. Papa la biso allait atikali vif. Aza moi cité. Atikara la bana. Oh, vous êtes là pour lui consoler.
Et maintenant que pour déstabiliser moral, pour démoraliser, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Tant que rendre mon visite, ah, t'es artiste, biso, papa, là, tu as consoler, ah, papa, t'as la boue. C'est pas dire que vous consoler, bah, trouble, non, yaya. Atabino mon copinza. Atabino mon beauté, ya nini. Famille, ya. Ezobino banani, un artiste comédien, ezobino banani. Ce que l'artiste, on va le bani. Ban peintre, ban décorateur, ban mannequin, ban danseur, ban le bani. Baloba vraiment nini eza soni makasi ya soni babiso oyo toto saba analyse boye eza poto interpeller conscience na bino omona ne a te pona na déranger moral à mutu to pela finga mutu non ne pona na talisa biso parce que moi aussi je suis congolais comme vous mais toi la telle image et ça ninga soni makasi. Les artistes comédiens, ma collègue ya papa la biso allez. Soni makasi. Parce que réputation est béba de plus en plus. Pour le matin, maman chaque opé, vous ça rappelle désordre. Le matin, pour le paix, désordre salamaka. Ce qu'on a évité. Le matin, on a ce nous avons artistes comédiens, ce va koufeli. Désordre, nous allons kaka. Même il y a des dit Kambala. Il y a pauvre Dadi du Kambala. Des autres Zalakawana. Et bien, même artistes et comédiens. Pourquoi? Pourquoi les artistes et comédiens? Les autres, c'est un macasse, normalement, Mikolo, artistes et comédiens, bon mobile. Bon mobile. Et c'est un macasse, c'est que l'Uape et Mikolo Moro Longolangambo la bino. Mais oh, Koufi, les artistes étaient, mais moi, c'est un de mes Koufi. Moi, c'est un peu c'est faut rendre hommage à Bebo Sepelisaye, Beko Tala Moko Katsebino, à Koufili Moissinaye. Mais il y a qui bébé sa réputation à Bino. Eh ben, de Rolanga. Tomeka Kobongi Sakote Wana. Eza Mabe Makasi. Eza Mabe Makasi. Un message au non lancé, tu peux mission Oyo. Eza pour la Bino artiste et comédien. Bon, mais qu'il changer comportement. Pardon. Papa Labiso Alain Mabaya, c'est un homme honoré, un homme respectueux. C'est un homme de droiture. Azamuto oh, a une réputation bien à Congo. Jamais beaucoup sali réputation n'a été ses collègues d'Abino. S'il vous plaît, artiste et comédien. Tant matin et matin à moi c'est que bima. Beaucoup de moi c'est akunda mana honneur. Des autres salamate. Et kunda mandengi ya malamu, s'il vous plaît. S'il vous plaît, la bendi bolo mato et pina pardon. Vous avez une image à Congo partout dans le monde, à travers vos arts, vos activités. Mais un nom qui est actif, disons, réputation ma bebo bimisango li banda Congo, na makambo bosala. Et ma be makasi. Ils ont vraiment ma be makasi. Na bandeli analyse on salango pour interpeller conscience na biso. To meka ko zonga la droiture na aliment. Bizaleli oyo zema be makasi to bongisa. Peuple congolais, nos artistes et comédiens. Biondem to sala ke image ya Congo te kama libanda. Mais la bizaleli la boité. En tout cas, émission aux couleurs des stars, les émissions oyo. Dans le bon mettre faké et même la cabine d'actualité est bien ben formation qui toko n'ebi que mission oyo bolanda partout dans le monde bon continuer que s'abonner et que partager ba lien partout où ils ont mis commenter aimer liker et ça l'a penza bien makasi donc que le bon OK tous en a souci pe mawa mon coca artiste comédien papa la biso allait à perdre la personne qui était trop chère pour elle, pour lui plutôt. À perdre moi si na yo lingara mingi. Oasi ko tika biso. Artiste bolé la malamu na papa la biso allait. Bo kabula mawana ye pe na libota na ye. Bo consoler ye.
bozane jusqu'à la dernière demeure tonga okunda mwasi na ye mabe moko te komila ye bokabula mawana ye bolongola ba désordre hein ba désordre ezala te kosoni ezala te aza moko kati ya bino s'il vous plaît bandeko na nga nasengi bino pardon bopartage mawana papa na biso ale mabaya matanga mwasi na ye ntongo ekobima bolela na ye bozala na ye ti na cimetière ti akozonga mpe biso mpe chaîne na biso Mayele TV tokozala wana mpona kokabula mawa na papa na biso ale soki nabetisa bino libaku na présente baeskise ezali juste pour interpeller la conscience na bebe na otanga na komba mutu te na interpeller kaka conscience yo moto osalaki désordre na matanga ya papa ale aux artistes comédiens nabiki mission oyo otali yango na bendi yo matoi yaya aza moko kati na yo kosala so eloko wana te ndeko yaya nayebi na otanga na kombolo te na boni na publier kombolo eza soni yo moko miyebi nabiki mission oyo otali yango mpe ocomprendre de qui il s'agit na le blende yo noto matanga papa na biso ale kobima ya mwasi na ye c'est que zala na ye ti na cimetière ntongo akozonga ndako désordre ezala te toboyi trouble toboyi désordre baartiste comédien tolela mwasi ya papa na biso ale malamu tokende ti na cimetière mpe tokozonga nde na résidence na ye buzoba ezala te. Alors c'était là votre humble serviteur FB Choco Cloche Kano, autrement appelé les caméras de la presse congolaise. Vous continuez toujours à s'abonner massivement à la chaîne Nabino Oyo Mayele TV, chaîne où est différente dans ma chaîne Nyonso, chaîne où ils mis l'actualité à bien, vidéo en de bonnes actualités en temps réel. Votre humble serviteur est là, restez toujours branchés. Ceux qui ont pour ça, suggestion, numéro Zawana, Benga Biso na WhatsApp, Komela Biso, Tinda Voice et Rosa Penza les bienvenus. Na pesibino merci mingi. Na bosanité papa Eric Mandala, les boss Abed Achou, les grands caméramens Alain Modibani, Mutoki na peso merci mingi. Na bosanité maman Nangai, Laurence Nzumba, Grace Kano, Gloire Ndaya, François Kele, na bosanité le sous Ritz, Ekebe, Gloire Ekebe, bosanité maman Jackie, Kija, Naomi, Belle, la PCP Mbote Ming de Susu, na cordon Nangai, Redia, hein, mon cordon que j'aime beaucoup, Oyebi, la PCP merci Mingi, la bossani pété, maman Nangai Lingara Mingi, maman Nangai, Élysée Ndaya, église Cité Bethel Mobima, PCP Mbote Mingi. On se retrouve à la prochaine, restez toujours branchés sur Mayele TV. On se retrouve à la prochaine. Merci beaucoup. Bye.